Banza London TV. Yo sali mokola bolinga bina ngaye. Na ondena komyo na salela. Osikara yo bongo iranga ya kobeba. Na boina zala kompisa li baby nanga moko. Masia yese. Banza London TV. Keba mama na sukola yo akende bosa kisala bisala ba utsa kinduma po biwa wazika azotala ayiba joango. Ayibisanga te uzondu duta bien faut que la ta kabilo maman ko ka tirer batu na binga na ko sa musala a na osande musala. Na yeti apuna na ta mama mikusi pona na séduire batu non. Banza London TV. Manda chante album na Je suis. Quel nyonso bosoka evri tout le monde montana kamenga banzimbo nyonso bosoka baba na basi yo babolo karawana eza evri tout le monde batibeli na busa tous ceux qui oisé quoi peut accompagner qui quoi na fimbu na bina pe OK donc la clip a fimbu oza pe na kati clip ya fimbu ali boso esa sexy wana Banza London TV. Liboso na accompagner Fali Pupa mama tia la mwana Fali Pupa accompagner ka na nzembo nini la bossa nyambo osela ka ba cœur le cœur ngana chimene follow OK et donc séparer biso za ba voyage OK soit aux États-Unis soit en Europe ne kabuli biso so ko na ngana za ko mi pesa penza te na famille na za mingi libanda ndo moni na tikala siko ngamoko na ndiko sala siko carrière solo Banza London TV. Dans le studio biso et ça kufa déjà tout ta studio dans banzembo na biso soki ba beti les tout monde na YouTube au monde banzembo famille na biso Banza London TV. OK tout le monde en famille no la famille makoma tuimba na chorale mo bani keti to ko ya Kinshasa et ton na âge à 12 ans ba comme ko moi ma répétition kakati na comme na 18 ans ba comme ko louer na studio comme requin si na travailler na ba musicien vraiment belé on accompagner à minene Banza London TV. camarade nezaki chimene surtout maman qui maman tala mona tant qu'elle voit na ngeza bien mais j'ai pas yokinga ba mba binga chimene babité azoyemba bien mais j'ai pas bien azoyemba bien mais je vois moi c'est bien non ati camarade na bien azoyemba bien maman azoyemba bien so abi aluka chimene vina azoyemba bien mata mona bisi ko la chimene ya lisute Banza London TV. Nabina makas ton na noko na bina ngana bete ke na oyemba aba biso suki na otanga wana 6e primaire na biso ebisanga yo suko zuite na rotiko papa wemba Banza London TV. siko to teki shande na baba to benga lisute siko nzambe ya kofungola nga siko don siko ya oyemba baba ko luwenga bato belong na ba mise belé misusu na bosa na ba kombo na Banza London TV. Oisé comme ta contacta qui yo malanzi mon épina pas oisé quoi imba na nzembo ni na studio I love you c'est ça bato benga babalia ça bato misusu o wayibinga benga babalia pour vocal on est na 6e makas les gars peut pas faire rigolo na sala kia na nzembo mo Olivia sangisa bato ami secrétaire nyonso na sala kia wana nga na sala kia wana le 10 OK ema ukwatishi akesusu pa kester mene ya ko bimisate ba secret na bango nazwaki mingi te ya mabe nazwaki mingi ya mala Banza London TV. comme pas mo kaya ki pa balanga abalanga mais ayana posa sacrifier mais nzamba pesa ki punition dans mabuka ki mako ngayo nazali reconnaissante makambo asara na minene papoyo original. Banza London TV. Comme je vous l'avais dit tantôt, sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir mon invité qui est déjà dans nos mires. Elle s'appelle la chantre de l'Éternel, Evelyne Tomonde, à qui je dis déjà bonjour la sœur Evelyne. Bonjour. La santé, ça va? Très bien. Un peu timide, hein? Alors, sœur Evelyne, c'est un grand plaisir qu'on a vu sur Oyamba Lelo. D'abord, Boni, famille, Moussa, les autres qui étaient très bien. Et qui est bien dans Nzambe. Alors, sœur Evelyne, on a 4 coins au monde. D'abord, aux chantres de l'Éternel, au Bandi Koimba. C'est un bout la bonne aux Oimba, aux Oimba l'Ankolo.
koyemba na nga na bandi na age en 7 ans matadi CBA tozali chorale junior autonome en famille lokola famille makoma toyemba na chorale mo banike ti toyokoya Kinshasa et on a age à 12 ans toyoki Kinshasa après bakomi moi ma répétition kaka ti na comme na 18 ans bakomi ko louenga na ba studio comme requin comme ko louenga ti na travailler na ba musicien vraiment belé on accompagné à minene mais tous on a ndenge ya famille tango bozo yemba na lokola makoma en famille bino surtout bozo ki pe occasion au côté studio to ezali ka bozo yemba kaka na l'église kaka ndenge za oui deux occasions donc dans le soutenir biso et ça ko fait déjà à nous soutenir biso nde tokota studio toza banzembo na biso soki bato babeti famille tout le monde les tout le monde na YouTube au monde banzembo famille na biso ebina mais elo ni esala ki bino bato bozo yimba derrière la famille pourquoi pas vous continuer ki na moto wana la famille et puis un temps tout le monde apparemment est kataki et c'était dû à quoi non et on continue comme ça l'album pour que bato bato ne quand même makoma pe ba sala ki na temps et donc séparer biso za ba voyage OK soit aux États-Unis soit en Europe ne kabuli biso so ko na nga nazali komi pesa penza te na famille nazali mingi libanda ndo moni na tikala siko ngamoko na ndi ko sala siko carrière solo alors aujourd'hui à partir à 18 ans ba komi ko louer yo oyembela bato na studio wana ezali ba studio ni bata studio bato bayi ko benga yo to ezali ba musicien bato bande ko ya ko zo pour ko kena oui bata studio là ils sont qui studio moko boye imagine à sepel na tindiayi pino se bidenda on a un studio Zola Tempo na RTNC ba studio belé on a na tango na minene OK ba studio belé o ba so wa ki vona nga ba sepel nango ba beninga o toujours non to benga yo pour accompagner tout ya ki bon alors siko musique pas na yo eza donc to zo ki pe grâce ya olekana ina aujourd'hui quand même moi formation musicale ndenge ya ndeko na yo Cindy Leker oyo to PCP bambo te belé sika zali ndenge embaga non nga na kida inate eza don amakila donc eza don mais nazwaki chance kaka na bakadanga na église kaka on église mais naza na don eza don mais siko obangaki te à l'époque yo moto déjà osa musique chrétien na ba sœur na yo na famille babengisi yo na studio kuna eza plus mingi nde toyebi musique ya mokili ozali na mwa kobanga te ke na longwe na musique dite chrétien nakende ko accompagner bato na musique wana mosusu famille bamonaki yo mabe te à l'époque famille bayebaki ou bayebaki te bayebaki OK mingi balomona ngo lokumu quoi OK bamonaki yo lokumu famille donc badobetelanga tolo mingi tunga na kinga mboka na biso te me na mboka na biso badobetelanga tolo makasi kezosala honneur honneur à famille OK na studio ntango bakomi kozwa yo banda koyembela bango accompagner bato oyembelaki banani bamisien nini oyo accompagner déjà depuis que babandi kobenga na studio liboso na accompagner fali pupa mama tala mwana wana bombe ne avant mais toke malema mais pour bato bayeba bien fali pupa accompagner ka na nzembo nini nzembo mo boye nzembo mo pe ne biso ke bima ekotoni invité mais la bossa nyango osela ka eba cœur ngana Chimène Folo OK Chimène faut dire que oyo banda carrière na ba Cindy Leker très bien après na teli mama tala mwana na nzembo nini nzembo na ye moko na bossa nyango donc ngaza ka so pesinga ka mo pesinga kominga ka nzembo ka si place wana na yembi mais to no bima na bossa nyango na temps oyembela mama tala mwana à l'époque est-ce que MG30 pas alaki MG30 bozaka na epela mais j'azaka na studio na nga laki me nani camarade ne zaki Chimène surtout mama ki mama tala mwana tango ka evona ngeza bien mais j'ai pas yokinga ba binga Chimène babité azoyemba bien mais j'ai pas bien azoyemba bien mais je vois moi c'est bien non ati camarade na bien azoyemba bien maman azoyemba bien mais j'ai 30 pesi ba moto belé sika zali azoyemba bien nde moni comprendre on a danseuse na bango mo boy asepeni nanga so abi aloka Chimène vina azoyemba bien mati na bisi ko la Chimène ya lisuté nde na comprendre ki bango après na ko mona maman moko alongwe na yo OK après wana après Chalamwana est-ce que continuer toujours na lire wana ya compagnie ka ba musicien chante album na
Je suis. Je suis cœur nyonso bosoka Evelyne tout le monde montana kamenga banzimbo nyonso bosoka baba na basi oyo baboloka wana eza Evelyne tout le monde bato belé na busa toyoki waze quoi peut accompagner qui quoi na fimbu na bina pe OK donc na clip à fimbu oza pe na kati clip ya fimbu ali boso ça section wana mais yo mtozaki moyembi oyimbaki pe osaki ba cœur après côté clip et les quand ndeni yebisa biso non Evelyne pour bye baka quand même carrière na yo nazo na don ko bina so non ça la physique na bina ma casse ko lekana ba danseuse wana ba bina wana très bien na ba danseuse wana ba bina wana na bina makas sikoyo to na noko na bina ngana bete ke na oyemba aba biso suki na otanga wana 6e primaire na biso ebisanga yo soko zuite na ko tsiko papa wemba pour na bina makas ba no luwe ngai wana matali sikoyo to dai kishana nde na baba to luwe ngai sute siko nzambe yako fungola nga siko don sikoyo ya oyemba fungola ngango na komo yemba ba komo luwe ngai ba to belong na ba mise belé misusu na bosa na ba kombo na même nzambe. Mais waze quoi tanga waze comme ta contacta qui oi malanzi mon épina pas waze quoi imba na nzembo na studio. I love you. OK. Osali I love you. C'est la vocale. Osala pe vocale. C'est la vocale. C'est ça ba bando benga babalia. Ça ba mususu o wa ibinga benga babalia pour vocale on zena 6e makas vocale wana. Tozonga na moté parce que le lot ça. Donc moi c'est Evelyne là tout le monde est à imba nzembo ne. Les gars peuvent pas faire rigola. Faire rigola. Peut pas faire. Il faut travailler dans le studio. Il na travailler dans le studio, il na notre travail tant ba nzembo na ya album ne ya nzemba Kama Sutra. Ouais. Titre ngozani na bosani. Na kota ka tongo ebimi. De na koti. Ndaki mingi suna ba concert. Na biso suto beta aposantanga na Iniki. Iniki na posantanga no posantanga ka boko na album oyo ezo ya wana. On a travaillé na kendaki na compte ya loko nazaki Tony Show OK. Ndani manga journaliste manga nazaki mona boss na bango. OK. Donc tonton Olivier na pesi mbote azaki mobali ya mama kinanga. Très bien. Nde Olivier Ngoma na TV. Bala mama kinanga nde faire gola tonga Tony Show miminga bi au moins na boss nanga faire gola ndo bisanga respect. Monsieur za ba film sur asala sa ba film konga ko wana ngai pa nga sala ngate. Nde na no travailler, ando sepana nga no imba nzimbo ne kitoko no imba bien. Sonde aibisanga okoyimba na bomo koya. Nde pe na ko ka nde nzamba ba pesa ba prophétie ko za musala nzambe sema. Na kima na ngai. Atika na ndako. Elo mo kimisanga te kaka vo wana nzambe o bilanga mingi. Oza si aronti na ngande na vana na ndako. Azo continuer kaka. Na kesusu pa Kester Mené ya King Kester de son vivant wana sa vivant to travaille sur na Mégitre et biso na Chimène Folo wana oyimba pe na studio pa Kester oui na imbaka un moment na ozo so appel nzambe donc ce que yo zaki entre appel nzambe na musique ya mokili mais na pona nzela wana opone musique ya mokili so nzambe sikoyo abisinga na zasi azolanga ndaki Jonas Azo na bisa Kester mais na bisi papa ngala na ngoyimba lisute muka mutu musicien mususu chanteur mususu ayimba ngai nzambe boye yeba ndo nzambe mingi wana vraiment papa ngala wana abisinga safa no tiko safa ina no soutenir kutu yo na mena za au regretter na sana posa na Evelyne te bozo na Chimène bozo nde na kata na ngana kana na ndako mais ano soutenir ngala papa wana ani nzambe mingi nzambe mingi nde na tika ki Chimène film mo ako remplacer ngala film aura remplacé mais les noms na parcours bato wana to leki eza bato yo ba ça peut fierté à musique na biso expérience nous sur le plan musical to na lolenge na bango ya ko vivre ko ningi bato ba jaba on na musika mais yo vendre que opportunité ko va na bango maele nini oyo zui na carrière musicale na batanto leki na bato wana tout na ningo o accompagner pe bango maele nini na zui ndenge bible lobi et puis so nzela tout pona ya malamu bien ya mabinzela nzela oyo poni yango ndo kotambola donc c'est ça biso ba peto to juger na biso te na ko bimisa te ba secret na bango nazwaki mingi te ya mabe nazwaki mingi ya malamu na ko konte te ya mabe na bango na mabe na mona ki mingi mais nazwaki mingi na mena masanga te diamba na mena kite ok ba via ba boîte na saki yango te ba benga ma pasteur déjà tango ozak na pas azé quoi benga ma pasteur
c'est ça. Mais baloba ke ba musicien on a tout on tangi bazwa moi si na valeur te ba sakana kaya moko na ba fille et tout est-ce que ezaki le cas te pona yo non nga non avant nga po au sakana vidi habité parce que au déranger ngate nga ki waze du azina bena waze ko alors na wa kisimbi na sekaka te ini la position na ngate donc nga na so ane boité mais so na yema sepeli na ba camarade na yazo ando protéger nga très bien pour na ki maternité on c'est ça ka linga boy non mais les lotango zo mona nengo zai ko beta na bango kuna bango batikali na comme susu yo lelo zo sela nzambe tango ta bango na musika lelo na ndengo sela nzambe lelo ni lobela wana moto elo ni lobela na moto elo lobela na moto vraiment pour ça les abatika kangambo wana batika ngambo wana bayimba kombo nzambe batika koyembela nsusu batu. Très bien. Alors tout à d'abord Moussala Oyosali eza nzemo na moko pour que peut-être ba Olanda biso ba musuba otuna mais c'est Evelyne nzemoni na sa imba déjà tout yokae et puis tu ozonga juste après. Merci beaucoup, c'était bien la sœur Evelyne Tomonde, le titre c'est les temps de la fin. Alors sœur Evelyne nanze mwana les temps de la fin. Message yo lingo pesa na bana nzambe à travers nzembo. nanga pesa bango mais on a yembi na nzembo eza elle be monke yeso akoya nzima mokola suka to yeso akoya soko kufi po to sekwa no osekwa nzima mokolo kokufa tambola malamu banga nzambe po na suka wala ta motole ya kembo na yembi su lo le sengo donc to sekwa to sekwi to matina yeso elongo l'eau les sengo to ati la moto la kimbo to vendre beaucoup une façon de conscientiser babai ba nzambaza donc nzambaza mais si vous modèle na mokula musicalement parlant tango zo yemba tango zo sa makamna oni surtout anozo ba nga vraiment na lulenge na nga ya voix na nga na linga rentel et bon depuis ko ila air moko modèle on doit penser ça modèle nanga no penser nazala ko la modité mais na bande ko lingande ba ko sepela na banati sanga mbui OK mais mi somme pena no te penza kate kina yimba ko la yi ça de la no sanga mbui ano sepeli sanga mbui o c'est le mo lo mo ya sœur sanga mbui mo lo mo ya sœur Sandra sika pezali to PCP wa mbote yo sali mokola bolinga bina ngaye na ondena komyo na salelo osikala yo bomo iranga ekobeba na boina zala kompisa libebi nanga moko masia yese na pesinze na motemela bae olonyose bobeli otilelo yo liboso ya kiti ya ngolo na yo c'est créer voix na yo ça rendre ni pour garder voix na parce que ça la voix moko yo et ça va voix rare etikali sous ma voix de charme ça rendre ni pour garder voix na yo ça ndenge nini penanga na sa réforme te pour garder voix na nga na singa nzambe ne mana ba ange na koza na prier mingi mona vola ngi kauki so na tele na mi so ne bi nzambe ne mana ba ange na yo emba na mo côté so ne bi na ba ange mais lelo tango tota lelo musique na biso musique chrétien o epesa ki le kumo makasi peso continue ko pesa le kumo na bato télé tout le monde appelle na ba dérapage na ba musicien mususu ba musicien chrétien et là on est ça qui lelo makamalo lenyo ne salama au monde ba sextap au monde ba blog mususu ya soni zu na côté ya musicien chrétien même ba ko sona ba ko finga na boy vis-à-vis au tout le monde a kala yo lelo ça musique chrétien tant on mona bongo tu te dis là on est possible ba se comporter de la sorte nga na oloba eza ba signe le temps de la fin eza ba signe le temps de la fin parce que nga to nazana mokili eloko moko te eloko moko te pusenga mutu apesanga conscient mabe
keba mama na sukola yo akende bosa kisala bisala bosa kindumba pona non nga na yebi ke jour moko na yebi ke bazota soki biwa wazeka azotala nga azotala ayiba joango ayibisanga te ozonde duta bien faut que la ta le moment ko ka tirer bato na binga na ko sa musala a na osande musala na yeti apona na ta mama mikusi pona na séduire bato non donc na osala na ye apona musala nga na tikala ka te ko na ta mama mikusi na ya selon éducation en tout selon bobanga nzambia na bobangi ya ndenge mutamona nzauzwa nzambe na ye c'est ça. Mais si vous donc tout le bâton de la fin, il y a un besoin de pousser. Va signer. Mais vous aurez peut-être quoi approcher bande comme sous un milieu chrétien, vous avez relation là bâtonnier surtout bien, relation à kitoko. Oui, nous avons une relation na ba musicien. Surtout à musicien, ba musicien surtout à musicien nzambe mingi na kangami na ba. Pour na monde auto yembana frère Henri Papa Moulaja, auto PC bambo TV, vous savez figuring. On a figuring, vous savez avec nande moni. Ça adoratif, on ça adoration miracle. Non, on a ça les clips na monté. Très bien. Mais tout le monde y peut aux huiles ici, il y a quoi interpréter sur Marie Missam, on a dit mon nom ko yemba ki wana. Oui, mais on tellement na ndenge na yo, il s'est dit toro makasi. D'abord, pourquoi le choix il y a nzembo ya sur Marie Missam? Pourquoi choix na sali? Nzembo wana na yemba ngo ya motema moko. Yebza nzambe soki natali akebele oyo nayebi ke eza na bafilme songa nayebaki aza na mbongo azosela mokili ana mona nayebi na sere nanga mo boye nalokanga mane mingi toloyemba na ye akufa tona nomona vi na ye na vi nango nazalaka nango mosusu ye alekaka nga na nyonso mais ye akufi eza bando akufi soki na babalati soki nini nakufaki wana nsima bakisi akufi soki nga nzambe aprotegeaki nga atikaki kutu moto mabe puisa pemene na nga ate apesanga baconseil ke simba boye kufi na nga ebeba atikala apwisa ndo obebisa mibali nyonso mabe bando puisa pemene na ngai obebisa ndenge nini mona motu mo apuisa pemene na yo neti kaka abebisa yo nzambe mona accident nzambe abi mona ngai nasali yebo. Pourquoi protéger le boîtier? Pourquoi protéger la macasse? Il y a des gens qui ont été prophéties qui ont servi à Nzambe longwa est-ce que va se katika bina na gombi longwa wana Nzambe rappelé ngo ko moko pa moko yaki pa balanga abalanga mais ayana pour ça sacrifier nga mais Nzambe apesa ki punition voilà ton ozaki pas prison wazé quoi Nzambe buka ki makoko donc prison wazé quoi yi azola rabino ndaku bo vanda na gombi ba danseuse bino tu ba chanteuse c'était ka chanter avec nga pour na zaki musika OK so ba chanteuse mongo pe abi atinga pour na va Evelyn les go mova nae Nzamba o lobela a partir nga bi moni mbali boy Nzamba salaka be pour na yo abi siko ba kufa no ka samuke ba fi mo be mbala sacrifier ke asa na leki bo ngani Nzamba so na lela makasi ne sala nga na longwa abi bolingo Nzamba wala kisanga ngana la kisaki yango te fona la kisi yango fona tika nyonso asanti ke nani nga kai mingi imana ndima wa serma ni ngo imbaki yango vraiment parce que nga personnellement jour s'il vous plaît jour na qui sert azo emanze mwana na clip et toucher nga makasi moi je pense que ce bino peut boyo ki yango na voix na e bozo pe quelque chose moi serait et ça biso bien bon c'est kangate pona zana biblia na maboko esika nyonso na kokende ngombo ya Nzambe na monoko na ngai yo basali ya Nzambe oyo baza kote ya biso tango nyonso oyebite nini oyo Nzambe asela bango po basalelaka ye moto kutu ya mokili soki apesi eloko osengi merci ye ebongo kolo ya pema ye opesi ye nini okomona nga ntango nyonso naza kokombola eglise oyebi te nini oyo Nzambe aselanga mpo nakendaka eglise ngai yo nazali reconnaissante makambo asalanga minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwe abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotanga ye wana vi na nga mobimba yeso yo ye wana vi na nga mo abetana ekuke ya motema na fungola akoma vi na nga mobimba Yesu
moto akoninganga lokola ye aza te. Maboko makasi si vous. Non, je vous dis, on a la richesse. Hein? Nos richesses, c'est pas seulement avoir les diamants, or, cobalt, je sais pas quoi, mais à travers notre culture, on a vraiment la richesse. C'est-à-dire, au Bazaba chante, il faut tout protéger. C'est-à-dire, rien à voir tant que c'est Azoyimba. Hein? À tous les qui sert Chidine, manière comme au Sambela. Et ça, l'autre, hein? Au but qu'on va avoir qui quoi. Ouais, merci. Si vous avez une carrière solo, vous avez un orchestre, vous avez un musicien qui va vous accompagner. Vous travaillez. Oui, non, c'est la carrière solo, on a un groupe mobile. Voilà un groupe mobile. On va accompagner. Combien de groupes vous avez? Combien de groupes là on appelle ça un comboté, la chantre de l'Éternel est venue tout le monde. Donc c'est ça. On va vous accompagner. Est-ce que le projet d'avenir est allé? Est-ce que vous pensez que l'album, vous avez un producteur, il y a du avenir, vous pensez le lien pour l'orchestre? Vraiment, on a la vision. On a la vision, on a la parce que mission nanga on dit matina na mukido yo. Eza vraiment donc eza mission na ko kisi angote. Fona yemba na sangisi bat na concert ba big ba obika na yemba na ngonzamba zoloba. Na ko yemba pamba ono soza malade tango zo ya zo bika. Kwa za ba problème. Azo on ça mi tout n'est pas nzamba zo bien nombana moto ngabimi abi donc témoignage. On nzamba zo lobilanga. Loko zezanga za ka ba moyen kaka. Ezanga na forcer nga moko na za na studio. Nous soutenir mingi pour nakagaka ba fille Prophète Konde. Très bien. Prophète Konde muntu azopesa ana studio, azopesa na studio le fele papa nanga bana. Dans studio fe yenda so soutenir nga na studio. OK. Abisinga ka, puis studio fele yumo ko luka transport ya ba musicien. Je pense que ma producteur bana poto bande on a biso ya États-Unis, ya France, ya Belgique, mais côté tu soutenir ma solo ya ngote. Gisèle la bruxelloise. C'est Evelyne, tout le monde a c'est-à-dire sur au musée, je pense qu'il n'est pas quitté. Mais depuis que l'on me monde, on a mis l'album et tout ça, promo. Aujourd'hui, quand on a bâtonné à Kaleska, vous avez bawazé quoi, bâtonné sur les cas, les cas, beaucoup de temps, travailler à la banque. Aujourd'hui, on a beaucoup de temps, ça mais ça montagne la bourse na ngate on a mekanga ana nzonzi mobi wana papa de fois on a profité wazo lukanga montana la mine azo lukanga wala va kufa azo lukanga yo tela mutoko yema ngazate asepe na banzi nem papa wana zo mekanga papa na ngabi ngabi na mwana nzambe tu na nzambe ngabi na mwana nzambe bisi papa ka menga na na makamte na bonanga amo gabi ona kosi na ngona benga na mbuyo yo nabi. Mais est-ce que vraiment mais est-ce que les musiciens chrétiens n'ont pas non est-ce qu'ils ont les soumos il y a aux appels à camarades de musiciens souvent ça la musique dans le monde voilà beaucoup d'années au solo li n'engagé sur Marie Pazala qui en est au solo là bas tout librement calmement est-ce que ils ont malin moto ils ont mal ko sana batuana ngapenza fonza matindanga kende ko pesa message bu be kanga manya motobo et puis que tant qu'on a un message pour les belé na longo de bongo na musique amoki eza mingi et belé penza matindinga kende azo déranger nga donc ba vision ba nini que le belé aza boy pananga on a pena ibisi mbala moko ayoki on a tiki mona bina yoki na tiki nanga mona muso akabi na voyager nanga amoka akomi moko habito na suite de défense abi Evelyne na mon avion on a ngalo ngolo sud mon yaza na ba vie moko ba be na ba boîte ba vie moko ma be makasi ba vie nga na mina na mokili e komo nga pesa nga son po be ba ke tiers banana et komo nga son po na beta me solo wana OK na comprendre que muto a suite de défense ça. Vraiment, mais est-ce que l'inspiration, mon autant aux composé, l'inspiration vous met la robe à temps ligne. Les attends autant la Bible, tout par révélation, là, ils ont révélé et puis au commis après il y a. La l'inspiration est là, sur autant la Bible ou bien sur la handicap, non qui mélodie, na telinzi bon quand on on place mon côté, bah mon côté il y a même mélodie, na malobangé la bongo. On a commis bien dans le téléphone, na registré en mode ça, na étiquette pédibela. Mais ils ont chante mon sous-bandé ou dans colo bazaka souté ou vendre bolobi
En tout cas, chante vraiment avec Motonanzambe à solo, sa façon de faire, sa façon de chanter, en tout cas, Kenda très tôt. Et comme elle a des fois pensé, oui. Netinan. C'est pas Mumbaya. Papa Mumbaya. Aujourd'hui, pas opportunité pour t'anaï. N'a pas opportunité, mais n'a pas Nzambe. Pour la raison on a vendu. On a donné battu. La bino ko yemba na ba musicien nyoso. So na otana Nzambe na sika na mbape na bango. Pour la nzambe ya Nzambe na sala kia na nzembo mo Olivia sangisa batu. Ami secrétaire nyoso na sala kia wana na sala kia wana le lycée. OK. Emba ko atishi. OK. Na sala kia wana. OK na zoko opportunité ko yemba na bango ko sanga na bango nyoso. Donc pour ça na eh tu chantes bien mon bazo féliciter yo bango nyoso. Pe na zo pe ba te bele ba zo ba numéro na nga wana. So na compagnie qui pe bango pasteur Nouva et puis Mireille Mbayo. Tu peux bien na compagnie qui wana kana nzimbo wana. Na mukili pe na kenda wa ba tout na ba na kwemba na ba misenios. Na yema pe na ba. Mais particularité à chanteur Mumbaya. L'oni bande ko linge pa na ye. Pour ça qui rassembleur sa façon de faire et l'oni bande linga particulièrement au lobby le lo regeta ba. Apana abando ba valer en grâce ya mutu. Ozomona soka vandi boy aibi soka ada kuta na ote tanga okyoka oyembi aibi valeur na bi grâce aibi do aibi kuza grâce ya mutu valeur na valeur ba ko benga yo net ba sangambo et pas wa nani pas nani so sangambo so le kake pa mumbate on c'est ça mi secrétaire belé donc asko na ninga bongo poza ki nga suli mu na vaina mutu mtu anza mondimo soka moninga suka suki azuna na valeur c'est que ala misa modimo aibi grâce onza matekati nanga munusu suka moninga ka bonga mona nga bonga bia wazane ka ndenge mona ba misenios mais o akoyeba valeur grâce onza matekati nanga oza misa modimo akangama nanga libela mais qui si vous mettez la musique à mon killer tant vous avez na tant vous talo mona monstre d'amour à peine à biloko na ye qui c'est Zali qui c'est ça azo étouffé yo okoyebaka na yo bayo étouffé yo yo oza na kiste non me baso étouffé yo balingi te kobima balingi kobima te wana soki epesi mo motu mo oyebi ete eza prophète abisi aye bazo étouffé yo mingi mais etwale no eza ebele bazo étouffé ngai azoyeba te miso mpe naza bénédiction mpo na bango kisi wana eza mopamba miso ngai nakozala bénédiction mpo na ye kaka na banani jonas non donc azalaki malédiction mpo na bato bazali na bato non donc baboki na mai batikala lese ozomona alokola babiso bato lokola biso soza place moko oza bénédiction mpo na bato so babopesa bato mo valeur te à travers yo bakoma opesa eva bakoma opesa yo valeur bato mosusu bayebaka eloko wana te mo bazo étouffe yo bazo étouffe donc ngai na muzika mokili ezalaka bongo mpo na yebaka kisi te nayebaka nzambe c'est ça. Très bien. Alors, avant que tout soit clip, le temps que Narcisse qui fume ou Azao bon c'est la bisouango, tu vous rappelles au mot à Sœur Lombon. Il y a la Sœur Lombon. Là c'est la capilla. Oui, et ça bientôt comme vous voyez. Bakba découvrir voir vraiment dingue vous avez mort. Tango ngai na kolele, pona tango ya mawa, kakayo Yesu nanga. Komona yonde ano kakayo Yesu nanga komona yonde ano na mituna nanga komona yonde ano na mituna na libota o Yesu ya ye Merci beaucoup. Merci, chère Evelyne Tomonde. Je pense que toujours découvrir la sœur Evelyne Tomonde. Il faut dire qu'Azali chante de l'Éternel. C'est une sœur qui a une belle voix, qui a vraiment du talent. Aza vraiment a don wana koyemba. Moi je pense que bateau ya bonne foi, bateau balingaka musique et que bateau balingaka culture na biso. Barosala tout et qui va soutenir la sœur Evelyne Tomonde. J'en profite déjà pour saluer Glody Muzembo, Omos et maman la princesse Bomengo, pourquoi pas na Saint-Tiche Bomengo, puisque Barolanda Bisso, J de Muzembo aussi. Alors, projet nayo d'avenir. Au besoin d'un studio, ça a combien de chansons? Mon code de Jésus il y a les temps de la fin on a baxé on a ça les fitines Nari papa monsieur ça la délivrance adoration miracle monsieur ça dans l'ensemble aux autres comptés la cassette aux autres comptés de maladate ni aux autres comptés non compté dans date parce que les Nari papa wana son comme tu soutenir
pour un dire bien. Pour se réaliser clip. Non, on a ça le clip. On a des moutons soutenir. Pour un moko, nako, doit limité. Mais mouton, ce qui est mouton, à un bon, ce qui est, tout ça le clip a bien, c'est là un clip a bien promotion. Mais est-ce que vous avez qui peut contact, que ça, démarche, qui est prêt, il y a un producteur. Non, non, ça y a monté. Alors, producteur, produit en Wana, mais clip au Toto, là, dans nos réalisateurs qui en Wana. On a tout ça là. Au Toto, là, la chanson attend de la fin. Na ça là, on a côté Mboudi. Côté Mboudi. En tout cas, félicitations pour la qualité. Hein. Déjà, vraiment, la qualité est bien. Alors, le long de nos orchestres, nous avons souris motoatier, nous avons un poste bétaillot, un concert, nous avons sans problème. Oui, ça peut. Orchestre, c'est après. Bon, on a des de partout, tout qui m'a chuté. Sœur Evelyne, tout le monde, il faut retenir la carrière musicale. Evelyne, tout le monde, à l'ongé, on ne pas battre. On a réclamé mon tout le monde boy, place mon boy, il y a qui place mon net dans mon kili, ils n'ont pas battu. On a compris que pour les gens, on a pu n'avoir pas de battre, on a tout dans les bons. Tant on a fou, on a mis sous. Na so to mutauti na etage ya kwai mbat base belwana mona mukie bat baba kufinga na pusa nipimena mona na tielo boko na bondi lipona ala mukie bat baso kama mona uti dikurufa kufat ala mukie nde mona ngamoke ngape na kinanga okay na so biksa minimo abatu so mona na bondi la pona bat babeli bazo bika na so yemba babeli bazo bika Evelyne tout monde aza mupona ni. Ok, naza moyembi kate ke na lamuki ke na lamuka beti na bit na yembela na yembela na yembela nzambe non naza na pela nzambe na bike soko sangisi nga yo politeur oye obite Evelyne to mona beti to concert ko sangisa bato sangisa wana e hapo na milimo to bika yo penza ba okanisa o milimo to bika na ko yembala nga ba bel ba bika kana sa ba témoignage ba miracle salamaka miracle salamaka na sawana boya soutenir Sœur Evelyne tout le monde tout pique ça ba minimum abatu. Mais est-ce que kubangi ça que lobby na don kitoko nzamba pesho ya oyemba tout le monde comme au ça l'église ningi tout le monde parce que la plupart tu remarquer batu ba uti na mokili mingi so ba komi ko sambela au monde soit ta comme prophétesse soit prophète né tout le monde qui danseuse ex-danseuse à Weranson bête sauvage les lois comme prophétesse et tout. Et ça, par rapport à un choc, tout le monde est bozalaki. Il y a un autre qui est sambela nzamba me marabongo tout ça peut donc mususu parti mususu ya temps pour nzamba chaka na bino neti ya bisakoli. Ozomona bato bele bangato babisanga prophétie que oza musala nzambe babisanga wera son pas musala nzambe. Wa so baba wera son bomona na jour bomona osela nzambe bokamwate. Aza musala nzambe munene. De momone wana. Le roi de la forêt. Oh, kamoko wana. Afang aza musala nzambe. Diable mingi abungisa batela osomona abungisa nzela pona oye pona yepe étoile no wana pona étoile no pe ba ça ela ngoti asela ngo non c'est ça somoni to banga te koma na makama nzambo fungo l'église ils sont obligés so na fungo l'église bokamwate po do ezakati na ngesenga so na otambola na zo tambola bo plutôt pona bonde na ponto batindanga na ntina na prison na kena osam côté ya ba shege otepe muta bona ayi bayembe oyi mama kasi atangisi mamisu mona shege mo atangisi mamisu ata iloko mo ekoti kati na ye tonga obima wana eloko ezakati nanga ekoti kati ne wana eko ko changer vie na ye bona tonga obima imoko atikine makambo wana bayina ngala atikina ngala. C'est ça. So, on va dans un côté. On a fondé l'église. Pour me dire que bika. Mais tu belé le bon ça ba remarque parce qu'il na don ya goyemba ils ont big samedi mais tant ba côté na makamba église et comme si tout fait côté ya goyemba wana. Non. Oezaka nzambe ndi. Moninga nzambe to ba lobizanga to ba babisana don na sa don gebizo. OK, ni ko bondi la parole mo pito. Ndena kenda. Très bien, alors, mot de la fin, c'est Evelyne, et vous avez une caméra de partout. Ni no goyim savons to clôturer puis to soutien na clip na biso ya suka to clôturer. Mot de la fin za kaka, nzamba pambola bini sika boza ebele bo molandinga. Nzamba pesa wa zo bela nzamba bikisa ye, wa za ba problème vraiment nzamba pesa solution.
na kombo na Yesu na pesi bato nyonso mboto balingaka nga mama Blanche Tudilu Papi Sasa Prophète Konde Jolie Okako Emmanuel Kosi Prosper Makanda famille Tomonde Willy Tomonde ba o nyonso balingaka o nyonso basutenanga na ba prière basala nzambe nyonso na pesi mo mbote père spirituel nanga Mustapha église Assemblée Saint de Dieu, Mustapha, Dorta, Bambote Belé, Maman Chantal, Bambote Belé, na pisi Bambote Belé, na Lingarabino Mingi. Merci beaucoup. Donc, je tiens à vous signaler qu'on avait reçu pour vous la sœur, la chantre de l'Éternel, Evelyne Tomonde. Je pense qu'il y a Bolandi, Boyokie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de confiance, beaucoup compter parmi les chantres, la fierté à la musique congolaise, dans les bandes et puis dans Katamboka, parce qu'elle a une belle voix et puis la composition. C'est une tiers où nous avons pas utilisé puissamment parce que juste au Lobaka, dans ma cambo tout le monde. Beaucoup ça confiance, moi je pense que vous avez dessus. Le producteur Boya, Bobinga Busso à travers le numéro affiché, surtout comme il est sur WhatsApp, pour guider bien tué par la sœur. Moi je pense que vous allez au mot bien. Merci beaucoup à Gisèle, la bruxelloise, hein? Montandou Munderi depuis Belgique, à soutenir Bisso, Christian Louang depuis Paris, mon frère et ami, Docteur Josis Desemé depuis Paris, on te salue aussi. Francine Bilongo, Jules de Mouzembo, Glody Mos, Madame Mos, et puis maman la princesse, Saint-Ish Bomengo, et José Bilongo, tout Bambo Tebele, puis Nicole Mouzembo, Bambo Tebele. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Et puis merci à notre ami qui est à la régie, Narcisse Kimfumu. Moi, c'est Homos, la noblesse de la presse congolaise. On se sépare avec ce clip et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Banza London TV.